Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Sujet du jour Nakati à chaîne Abino, la voix du peuple. Tobi que vous êtes belé dans ce net moment pour nous la émission Abino Oyo. Sujet du jour, il y a le théo lobela Kamoro et Komeli bando na biso et belé na poto et senga na biso to lobela ngo parce que ceux qui totiki to lobela ngote bando msu ba ko ya victime na ngo. Je pense que ça fait un bout de temps biso to yebi que bando belé le lo bazan na poto. Ils ont système botolo balingala, c'est-à-dire que na biso tobi ke bando belé bagenda poto na blora ba système ba mariage blanche ceux qui blanche ba benga ngo, c'est-à-dire mariage moro boye, c'est-à-dire aux apetam susu yaya aya bali petit frère abali yaya moi ça bali tam susu abali tam susu grand frère pétant okena ya bali ba to belé na famille susu ba susu ba kokena poto car na ba système moi les appelle bando mususu ndeko moro boye azana posa bengisa ndeko na poto et azana ba moyen te ya bengisa ya rotiser pe ndeko mususu o azana mukanda pour que aya aider ndeko na ye akende poto. C'est un système oyo biso noso to yebi ndenge esungi ba to belé oyo ezola sakaka signe ya bolingo ya biso na biso ba congolais ya tozoluka kosungana pona koluka toujours le meilleur place oyo makambo ezana mo ba facilité to bike poto ezana ba difficulté nango mais à comparer avec Congo poto ezana mo ba facilité mo ba facilité belé oyo mondele ya tshela batu yango batu mingi tozo préférer ko no vanda kuna mais ezana bande ko mususu o bazana poto wana lelo ba ko utiliser moyen wana pona ko nyokola bande ko na bango ba congolais, c'est-à-dire ka jumbongo mutu bayokani na bien bakopesa imbongo na sima nango omona ndeko azimbongo mutu wana escroquer et kaya mutu wana tozolobela lelo tozana ndeko mo tozobela kana lelo parce que tozobeta tangwa d'abord pona batu nyonso boye ba ke système wana ba escroc bakoti ebele na makambo wana oya kosunga bino pe ba mariage wana esala makayane ya coulisse Néomo tozana abatinga ba photo ne. Je pense que pendant que nazolo ba na balancer yango j'ai eu des preuves na moni bato belé bazobenga kaka pona mutu moko wana azana kombo na ye Madriba Figo avant en Angleterre. Ça c'est une wana vraiment en ce moment nous parlons de ko bozo mona to la samedi na photo donc spécialité na ye comme ko escroquer bande ko na biso basi ko escroquer ba famille aria na famille na bino que non ce bo pesinga net famille moko to escroquer bon $4750 ba pesi mbongo abi que non na kokene na Congo na kobala mwana bino na koya na ye na poto tout ça banini mususu mona ba mama ebele bazana bana bango na Congo awa o pesa mbongo pour que sungaye au monde après à ozombongo wana a réaliser ngote yango to linga peto mekapi ko lobela comportement na ba congolais mutema mabe ya ba congolais to suka nango wapi ke ndeko zo mwa plan nga zo souffrir pour asala bolamu pona ndeko na me yoye pona kunuye kaneti ya ndona biso Madriba oyo en tout cas ezo sala passe na yambi artiste mibale oyo je pense qu'il a préféré l'honneur ba artiste acteur actrice parce que bango baza bato ba idikarape mas na ndenge basala ba pièce na bango. Je pense que ba mekape déjà au sala ba film à bongo to mekape ko sola likam oya mutema mabe ya congolais ti ya refaire souffrir ndeko na ye boye et tourner mango et nous signalons que on nous a appris même que na kini pas au sara ba fille belé na rememo na poto donc les appels message là sina bande on a vu ce que bo benga bande on a bino que ndeko wana azo sala malamu mingi te pona bande on a ye ba congolais. Bonjour Lalou. Ouais, bonjour Cordon. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Tendresse Dibinga, la sirène. Nini loketo pete pete. C'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi na mudu loketo pete pete mbisa aquarium. Tala kasko simba te bongo nga odundango. Otunangulu. Skobi nani cappuccino azui krina yo Ya solo. Krino mo banolo bango makambo biso solution. Ngeno lo barate bango nde makambo biso nde solution. La voix du peuple nde solution. Vincent Chiluis nde solution. Voilà. Voilà, Tendresse, sinon, déjà, à prime abord, Nabaïna Lalou, Motema Mabé, Congolais, Tosuka, Wapi. Ouais, merci, Cordon, pour la parole. Et aux on a sonné l'or moko, featuring mo, papa Lutumba Basala, na président Wazé, quoi. A tout naraï, Motema Mabé, pourquoi ils n'auront pas nité. Comprendre. Donc, ça est vrai, Satan d'abord. Les loto lo bango bien ennemi à Congolais à Congolais et moko. Tozo déclaré biso nyons tout, tozo luka développement na mboka. Tozo linga to sa élection pour que to soit mutu ya bien de tozo linga. Mais yana maram susu auto ko sala te. Le ata to changer mutu na mboka. Mais ce biso na biso ba Congolais to linganité.
tozalaka na même makambo ndeti makambo ya boyisiko ndeko biso madriba soki nani donc déjà comme on madriba ezo l'accéder comme mabe on se comprend pour na ngane na boyeso na kuta na mutu moto to sani ba faire et local beso ka présenter nga combo na obanga mbama madriba en tout cas ba po ba tuba kinda ba so ba chance ki ba poto on a habité na mundela pesa visa na comme madriba na habité donc et ça déjà mabe pour mutu azo luka mbongo na pasi biso nyos toyebi bien niveau ya Europe na niveau na biso awa toza na différence makasi Europe ba vivra bien que biso mutu akangisi moi 5000 balles wana pasi tano sko niveau mundela tango likolo et de loro madimba a bien matadi nde vient na so mo lo baro petit faut ça to ya poto na tune ave yango poto mo ngo bo mabeni na $7000 taple mundela tango siko mutu asala effort bundi kopo asala ki yo ebité a présenter au la wana qui soi-disant yosa faire voyager bateau ozimbongo wana osalié boy ata yo moko samawa ebele ya mbongo les ala ta ba $100 mais 7000 on a robanda lelo ko kangisa ngoti place mukile ku fale mtu nzongo pété ozomona sko muta bongo sokaza mutu azana nerf solide carrément okufa pe sko yo olonini na kati ya mutu na yobe na kati ya mutema no koboma muta batu bonga kufi eza mabedo na bandeko tu bo Hollande biso mutu na soki Madrid ba figo wana en plus on pas na komba bangolais ana komba ba congolais te po biso na Congo ba figo Madrid ba za raté ozo comprendre mongo zo soni mabe ba komba tendresse aloba Madrid ba ozo comprendre deux ok mabe ndeko nyos tu fongola miso et puis Madrid ba wana so roza Hollande nga yokanga soki o salaire na famille na nga na oleka yo po biso tout na basoki ba pototi siko tokomobanga po le mso ko mo utiliser pe ba madriba mo robe boye yelo kwa madriba roluka pe padriba po ba sala mo dio na bango eza normal te so mon accord donc eza souci na bande ko ndeti bolobi ya ser mo so ba meli so 4500 atabino moko na mwana mwasa ba ninga lukeli mbongo ne to ebité c'est pas ça Rachel biso moto bi virtuel eza passe yo neno bika Rachel eza kana ba cas exceptionnel mutu so ba luka ya ninga ba tu ba luka mbongo ya bulo bon biso tout de bine ba chel ba kembaka so comme attention $100 $20 qui na ndosid $10 qui na na permanent so comme $20 on pesa na mutu ela ki cop siko ye mo tika na combien la kangisi mbongo na ye yo melié ah non putain non je suis désolé vraiment na habité dans tendresse libre yo ebi via ba chel lelo sexinga ebi na li chela saka de mais oui kasi oh ngana d'abord professeur de la bière endocide sarani endocide renforçaka il renforce à moi sera bimaki et ça net moi trace endocide des awana permanent des apona ko pona ko ranger système n'engizala ozomona siko $20 apesi na mutu ayela ki lemso branchement allez moi tika na 40 siko aroli ape moi 10 moi 30 sakangisi kuna et ça la ta 4500 yo melingo siko tout 400 voilà tendresse réaction na yo surtout que ça na Cameroun ne remonte pas moi ça benganga toujours pour la même déco OK azaki na Russie ndeko wana ba tia contact abike non so pesi ngai $5000 na rumemayo toba na Kinshasa et puis au matin na poto ndeko wana pe azumbonga ptindelier ba yene na kin awa pe na kina wasele mayu ya azungi na epoto au moment où nous parlons fi wana azana Kinshasa awa mbongo na tout et que perd muto wana akimi nango réaction na yo eza pasi pe mawa ennemi congolais eza moko congolais eza pasi soit disant Madrid parce que Madrid na yo moment mo c'est que conscience il y a raté tout en général na bateau bazo sara bazo nyoko ba ko ba frapper on ba frapper o bo c'est les amalamu te bo c'est que tout ça bande ko na basi o bo sala ka wana ya des fois to bande ko na basi ndeko na zaka te o bo te me mama ko tata mako non eza bongo te même biso ba auto bande ko no tongo sa bongo mo te ke za malamu te alors que biso basi to biso batu to fongola miso to ke bana batu bongo kande ndeko na ngala lobi mutuko madriba nga be madriba ta to madribalen bazo madribalen na biso non eza bien te alors que botika comportement na eza malamu te nga so sengelo ka bongo na ke non nzela mukuse poto sila na kaka po mbongo eza pasi ata na baso poto balokota mbongo te ba souffraka pas Vincent balokota te ba souffre mutu na 4 heures ake kayu esu mutu mo par jour ça 4 places 5 places mbongo na pasi ya ngike ndeko na ya po ka ndezala po mundele kuna côté social OK yo so ke mela mbongo c'est pas gentil eza malamu te bongo
c'est qui to côté puis non ka pesa ngwabi azo ya pas zo sarana na ba fille ya ko sarana pe nangako yaka batina te ba pesa numéro nanga ya nana ay parce que ba escroquer yo mutu yo momu ba escroquer yo na nyoso ya yo tikali vite parce que escroquer yo ah boni pe boyko botika botobi ke boza réseau munene to yeba jeune bino bo changer ba tactique bo na tactique wana to timbeli bino alors botika boluka nini cop musu eza faux cop. Voilà, chers amis téléspectateurs, on a tourné dans l'émission Moulaï Makasité. Les amis juste pour remettre bino en alerte que dans la bande ko les loba mu saranada on tango likambo ya poto ye ke botina ndolo na poto fo ye ba mutunini o rocha europé sa confiance on a parce que bande ko na biso mingi ba mu utiliser comme azana mukanda abi gende na za mukanda so la extra mukanda na ata sengi kombe ba kopesa ye ba tu belé bazolela. J'avais suivi une interview na moni ba famille belé bazolela ndenge nini type wana a escroquer bango ba mbongo belé et azo continuer toujours à faire souffrir bato. Alors na bolingo oyo biso ba kongo tozana ngo to robomba muta bongo te, il faut signaler la bande retour comme wana so bo moni puis na photo to tcheli bino donc so bo moni en tout cas bo ça l'attention pour sinon te famille na bino so ka la bino masola bible boyoka so no masolo ya maboke boyoka so na no masolo ya théâtre o ya église boyoka mais so bino makamba voyage en tout cas bande ronanga bo mekate parce que as l'élisi déjà ba famille ebelé au bazulu kisaye. Alors biso la voix du peuple comme tozara chaîne ya peuple to lingite bino bokoya na mutambo wana. Alors bo to pesi bino déjà ngele donc bo sala déjà ngele pour que beaucoup na situation na en tout cas lalu na reçoit bino tambelete nous kamni no go bakisa et puis moi mbote ka ndezara na numéro contact. Ouais, merci Cordon omoni bablo msu le lezo bomela tu ba cop yana batu musu basala musana bango pe na nenga normal ponga na ba ve na ngabe belé o lelo ba famille na ba tondi na makambo oyo ozo comprendre mais siko déjà makambo tezo sala maboye e ko casser parce que batu basala makambo na bango neto mona batu musu lo ba comme na ba agence na bango ba voyage lelo batu musu ba kuma banga na bango ozo mona pa hotel lemsu agence lemsu ndeko kingandi Madrid bazana kati kuna ozo mona akobanga no pesa moni pe bakumba Madrid batu kuma banga ngo déjà donc na bandeko tout o bosa mamba bongo isa mabibotika toza na souci entre biso na biso ba congolais toza na bolingo total niveau ba ba souffrir bino bona ba grâce lobo kinda ba poto so comprendre mais botika pe biso pe to sepela peti bino olingi biso toza la kana ba faire awa ata bino moko net nga muta bongo en tout cas et simbate pour qu'on risque pe na bomo na buko donc pour nous ça clair na pesa moti na bandeko tout ba ko sunganga na minito miko na komna batasika donc si fona lo babof. Je suis fier de vous. Na pesa mbote na Claudia Wangata, babi Claudia Wangata ndoya papa. Otali mwa so sepe lo kumesi nkolo. Na pesa mbote na venangai tonto baba chiletena di titre ya Charlène Makanda. Babi LBG le Bogar album de JB Maki. C'est le Scram Père double yo déjà. Na olobela toujours ndeka ezalaka yo déjà. Na pesa mbote na Trésor loi. Babi Trésor loi la loi R. Trésor loi. Chancel Mbemba de Midier, Junior Kabananga au coach, on appelle Bambote Place Boali, numéro à contact, plus 243 89 688 2000. 89 688 2000. Toi, on appelle ça Benganga, Boubenga, numéro 1. Banque mondiale, exemple à suivre, Jifashin Toya, Anouariti Gemena, Darby Matouka Master, on appelle Simbote Gogan. Babi boss de boss Chiringando, babi babandare simaenda suksarana et dans longa. Merci. Voilà, Tendresse, c'est un dernier mot par rapport à Likambo et puis quelques dédicaces. Nga vraiment na olo baboy. En tout cas, to ko ça me pe mingi. Basarana biso pe mingi. Alors cette fois-ci, il faut le peuple congolais télima. Toza maïle, toza batoro te banyama, bangoto bobo te. Non. Tout font la mission. Alors que mutuan soit disant Madriba, musika na biso te biska bikauka. Kende bisika bikauka au nom de Jésus. Na ba congolais li sous-souté. Bossa blo na ba étranger na ba étrangère. Biso na biso te, wana mabe. Wana obeta vraiment mabe en tout cas, toza maïle tout font la mission. Toza maïle. Merci nanga mbote nanga le na Vincent Louise, mon cordon, ndeko nanga vraiment tongo. Merci et merci sous na Paro et ça, caméraman à série, mbote na yo et puis mbote nanga lisusu na Aniba Fosset. Aniba Fosset mbote na yo lisusu yangwana mbote nanga ya suka na Koko Finiti yaya talaka yo. Merci na Sema Mayas et puis na batunion son numéro nanga ezali plus 243 89 96 25 430 plus 243 89
96 25 430. Compte Facebook nanga Tendresse Dibinga. Nena balo au moins ngalo bango mingi ba odunango ba otunangulu. La voix du peuple ndé solution. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était ça. Alerte, tu vas y couper Sabino concernant de Gonabiso Mourado Tambola pour nous connaître la bande congolais. Alors, Bisso, la voix du peuple de Tchébino déjà en alerte dans Madrid. De Gonabiso, le peuple sur d'autres, la Bisso, et ça, on a intérêt, mais tous ces pays ici-bas. Moi, je pense pas que Tongi, on a ta brique, moi, on n'a pas Nabino, la famille Nabino. Et aussi, Laurent Lablo, alors arrête de faire souffrir vos frères congolais. Oh, yebi pas, si Bisso, tous en Congo, tu yébite, mais Bino, à Dozavuna, vous yébite, vous souffrez à 5 heures. Qu'on a 2-3 jobs pour nous cacher sur ma famille. Alors, bon, on a les gens ont métier de colons. En tout cas, je pense que cette fois-ci, comme Bassi tendu on a Internet, je pense pas qu'on répète, on mène vie nayo. Donc, s'il faut arranger la famille, on a et ça la bien. Sinon, je te merci d'avoir tout botali émission Oyo. La voix du peuple agency, et ça on a pour nous refaire nos visa pour na Dubaï. Bobin Abicho na 089 769 80 55 et puis tous orienté bateau pour na bacha aux ana narunayo aux ana besoin somba ba kenkeleri à bien appris à bien. Ben Abicho to roselo orientation malamu. Et Bilo Ronald dans 45 jours et commis na Kinshasa avec Winner Kagosta avec Meseka di Mamou Kendi et puis tous ça peut management nous allons moins 10 000 moins 15 000 nous allons pour ça ba bénéfice à bien il y a aussi l'affaire na Dubaï on les offre une opportunité belé sinon merci na président Adonis Ngambani Julie Kitima la grande dame des États-Unis merci na Chombele Mutu merci na mon vieux Willy Moucheni le véritable code d'Amboka merci na Herman Ngumba, les jeunes millionnaires, Giga de Dubaï, Babi Oasis. Et merci Pena Bandeko tout, beaux opportunités à l'émission Oyo pour Nabiso. Tout le monde prochainement, différentes choses Nabiso. Merci, bye.